ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mon berger ponine. Pasia boye silanga te na koma sije ya litio. Tongo poko na la muka na bonde l'avenir ya bana. Bobola elati libota mo konjo sali wapi. Bien-aimé dans le Seigneur. Balandi ya chaîne nabiso ABC One. Mbote 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 bisika bozali na mokili mobimba. Wa bino molobeli mo umbu ya pamba. Mo sali na nkolo Didier Lompinga sango mokonzi a tombeli bino mokolo molamu ya samedi ya lelo. Tika nzambe apambola yo tozo continue lisusu lelo na maloba oyo to lobaki. Merci na bandeko bazo benga. Merci na bandeko yo baza na pose ya losambo wane eza vie eloko nzambe apesa biso. Tika nkolo a pambola bino makasi. Merci na papa Ozepe na maman Chantal Ayao ba konzi na ngai na kati na chaîne kozanga te Cordo Jimmy Boyembe, maman Océan de la Presse, pe wangai réalisateur Kabouya l'homme puissant na monteur les plus suspects du monde aimé pour la battre la bino bisika bozali. Tozongika na livre o tokotanga yango ane mobimba na bino Genèse chapitre 49. Tozozwa na verset nango 5e. Tokolobela ngo malebe po tozokende kosisa. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Bien-aimé, tolobelaki Siméon, oeza février, lelo tozo kota, na Lévi lisusu, tolobe Lévi déjà 2 ou 3 fois, nde tozo continuer. Balobi Siméon et Lévi, baza ba frère. N'explica ki yo mikolo uti koleka ke, tangu mama azob, tangu Léa azobota Lévi, alobi mbala oyo ngana mubali na ngai tokozala attaché pona bote lisuku mwana mubali. Metangu mama azoluka attachement wana Siméon mwana mama tangu aboti ye alobi nzamba comprendre ke nazalaki ai balinga ngai te apesi mwana kombo Siméon. Histoire tokobeta ngo ti mars ekosila nde tokota la histoire ya Juda. Jacob na botamboli tamboli nde bazalaki abotaki bana 12, 13e azalaki mwana mwasi, lolenge babandaki kokipe bana basi te. Dina bakie ba violer na Shichem. Basala alliance na papa bayokani ke non, Shisha abi ke non, prince abi ke na obala mwana lingaka ye mingi, papa yokani na bimbe condition eza ke ba circoncire bino. Tango ba circoncire ba mibali nyonso. Ba komisi bango ba chrétien. Siméon a sepelaki te parce que ba violaki leki na ye. Sikoyo akei kosangana na leki na ye mususu kombo Lévi. Yoka malamu leki ya Siméon azaleka moko Lévi te. Mais ake kosangana Lévi. Alobi na ye non. Il faut tokende. Toboma bato yo nyonso. Parce que ba détruit leki na biso. Or Lévi azalaki na ye na makambu wana te. Lévi nde muto ya kozongisa bondeko. Koya kosangisa bato basanganaka te. Mais yaya ye alobi yoza makila na ngai, yoza ndeko na ngai, yoza leki na ngai, yoza camarade na ngai, bien-aimé dans le Seigneur.
Bible binabiso, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Lévi azalaki mutu aza na étoile na ye. Mais Siméon aye. Aye uniquement pour détruire Lévi. Moi, il y a Max. Et ça, moi, batu ba ne loko te ba yaka po ba détruire batu ba ne loko. Aya le bien sangana e. Yaya, yaka to sangana. Poto boma mutu. Yaka to sangana. Poto détruire via mutu. Yaka to sangana. Poto tangisa makila. Yaka to sangana. Nyonso bazoya. Bazoyo kana po baya babebisa via nan. Via mutu azana étoile. Souvenez-vous na mukande à nombre. Nzamba pamboli Israël. Mais histoire ya Balaam na Balak. Boye biango malam. Mosakoli andimi ba pesa ye mbongo. Po akende ko lakela Israël mabe. Israël eze loko eza béni. Mais mosakoli andimi a compromettre vie. Po na mbongo. Boko comprendre histoire ya Judas na Jésus. Judas ndimi ateka Yesu po azwa mbongo. Moi ondeza moi oyo bayaka kobebisa bato ebele baza na bétoile. Moi ondeza moi o Siméon yaka kobebisa Lévi mutaza na étoile. Yoka Lévi babengaki po na sacerdoce. Babengi Lévi po azala sacrificateur na kati la musala na Nzambe. Mais Siméon babengaki po na sacerdoce te. Siméon aye ko détruire Lévi. Batu combien les lots baza détruit la bande ko na bango. Batu combien baza détruit les lots. Bien aimé, on détruit batu combien. Na ba conseil no amabe, na vie no amabe, on détruit batu combien. Yo sepelaka nelo kwa muninga te. Olingaka te mutu akende liboso. Mois ya mars, yango toyeli yo. Siméon. Aye, koko samtaza une étoile. Po azaleki na ye. Po aza mwana nga moko. Ata na lobi ne boesa bino nini. Leki na nga moko, ndeko na nga moko. Me nazo yebisa yo. Akoza la mwana yo, akoza yana yo, akoza leki na yo. Me bino nyoso boza na étoile moko te. Bato na mayele bapesa ki bozwi na bango. Uolope malasi bomengo bamemela ki yo. Napesi yo biloko nyoso. Kamata se motema. Motema na mutu ezala kepa Nzambe. Andima kama solo nyoso mutu te. Bato boni ba mettre le masolo pour ba détruire vina. Lito eza sexe ya épouse. Nzamba pambo la Patrice Ngoyi Musoko. Alors ba ke moi c'est mutoko betle liso na lito ite. Mais lo lito ina yo koma oyoka mutu nyoso. Tala comment le diable aye na 4 la mois max pour détruire ma vie ya bato malam. Pour baby sa bomo ya batu. Azo koti sa bango maloba mabe na 4 la mutu. Mais si le projet échoue, faut des conseils. Osa ba conseil à madame te. Soki Congo zo bongate. Po batu. Ba osa ba complice. Ba zo ya ba okoma batu ba po ba détruire batu. Bo sangani po bebi sa vie batu. Yo prophète. On dit comme Atalikola Mpunda pour que ne commodi Israël, peuple de Dieu. Bien mais batu nyonso ba modisa ka bangote. Batu nyonso basaka complot na pona bangote. Batu nyonso balobaka mabe pona bangote. Yana ba race monsieur za ba race Eli. O basakana kana ngote. Tango fungoli munoko no ba mabe pona bango. Okutali na mbeli ya Nzambe. Yo, olio sangisa batu, oza po panza batu. Est-ce que vous avez capacité tant que vous avez kabwana?
E salo mabete, tango zo linga batu baka bwana. Tango zo kosa ndeko nao, ya mwasi tu ya mobali. Levi, nzamba benga ke poasa ya nzambe. Nzamba bomi tu le premier né égyptien, na ya mpese na ya kintse kwa. Po Levi. Akomwaza, mais Siméon, ayoka mabe. Bien mais na famille, ndeko no akoko longo liso na présence à tata nao. Ndenge Siméon longo isaki Levi na présence à tata. Tata lobi mabe parce que ndeko moko. Bible lobi na bisobo. Il est inévitable que les scandales arrivent. Il est inévitable que les scandales arrivent. Mais malheur na muto aza pierre d'achoppement bato. Bien aimé, lelo makambo ozo sala. Oye po détruire vie à bato. Bato baza batu malamu, bato baza batu akitoko, bato nzamba benga, yo yepo kota complicité, on détruit ba vie na bango. Il est inévitable que les scandales arrivent, mais malheur na muta aux pierre d'achoppement. Malheur na yo, na troisième mois o, olingo bebisa mabala batu. Malheur na yo, na troisième mois o, olingo boma ABC1. Malheur na yo, na troisième mois o, olingo bebisa vie abana batu. Malheur na yo, na troisième mois o, ozo kota na église ozo yiba biloko batu. Malheur na yo, na troisième mois o, oyo panza batu esika bolingo ezaki. Malheur na yo, na troisième mois o, yo koselaka batu makambu. Ozo détruire ba vie batu. Malheur na yo. Je suis qu'un simple instrument de Dieu. Nalobaka onzamba tchenga na mutema. Nana besoin de flatter au thé. Pope sangani. Ato sombelinga lupangulo na okufa. Bato ba ojui nango lobi. Boyoka sanga mobutu te. Bon mengono na mta ojui nango. Est-ce que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Tika na lobelo vérité bongo la mutema ndeko na ngai. Na moi o bongo na mutema pas nzambe na nga ko récupérer o. Malheur na muta songi songi. Oye batu combien so panzi? Batu combien so longo lipemela batu? Batu combien détruit? Malheur na o Siméon. Oye batu combien yo bebisi? Oye tia songi songi. Malheur na yo. Malheur na yo. Toi un enfant, ozo résolution sans que tout l'ensemble. Oye batu combien panzi? Obebisi mitema ya batu combien? Batu bazaki na posa ko salisa batu. Nanzama loba na yo bazia na posa ko salisa batu te. O détruit mitema batu combien? O kaboli batu combien? Yango mbuta kamoka yemba. Pasi na ngai koma fete banguna. Esika ya kobondela pona likambo na ngai. Mbasangani balingi sengana wa. Yo sangani po modi peuple ba modi sakayete. Yo sangani po bebisa cheno ko bebisa te. Et pas na biso, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Mais yo ye po détruire o suka wapi. Olioza ne sengwa ndeko na yo. Olioza na bolingwa ndeko na o, mais yo ye po détruire. Ok, o matili kolo apunda po kende o modi bato ba modisa bango te. Esuka kapi mpunda lobeli yo. Maili wanezo uta wapi? Makanisi wanezo uta wapi? Ya okende ko lakela baninga no mabe. Ya kosa la complicité po boma baninga nao. Tu détruis la vie de beaucoup de gens. Dieu t'appelle à la repentance. Bien-aimé, voilà ce que l'Éternel m'a mis au cœur. Ya oyebi sayo. Nzamba saote pour détruire ma vie à bateau. Nzamba saote pour baby sa vie à bateau. Mais plutôt nzamba salayo pour sangi sabato. Batu nyonso bazo détruire ma vie à bateau. Ata lelo monye logote. Yeba lobby. Nzamba zanao. Toyemba kanze momota tobongola mutema tambola na mokili oyebaka nkolo amonio. Lolengo zo tambola na mokili po détruire ba vie ya batu. O détruire église,
o détruit bato bazaki na bolingo. Yonde mama songi songi, yonde tata songi songi. Tiela uniquement lokola Siméon pona luka bebi sa Levi. Nzambe na ngai akokutana na yo mukolo moko. Soki malobo esepelisi yo pambola nzambe. Na yebi soka luka mosala nzambe. Congo! Naza la voix des sans voix. Tangu na loba kama loba opo na Congo. Mutandima kanga azate. Congo. 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 Voilà où en sommes-nous aujourd'hui. Congo! Bientôt nous allons organiser les sous-prières pour le Congo. Na fête à Pâques. Bien, mais prions pour notre pays, parce que notre bonheur en dépend. Kokot na ba kabal te, kokot na ba jepa pamba te. Toi, prie pour ton pays. Kokot na ba parti pa pamba te, onga mutalipa, nga mutanguba, nga mutamanteka, mais toi prie pour ton pays. Le pays est malade. Siméon, azo yakobebi sa pays. Ok, Lévi, ndefa bongi sa pays. Lévi, aouté panzambe. Tika kotonga. Tika ko détruit ba vie à batou. Je te parle avec mon cœur. Tika mon bien-aimé. Tika. Merci parce que Mingaro Bezali, réalisateur d'Angabi R. Koki. Dès la nuit, nassemble le longo nao. Moi qui mouté ma passe, moutoumora yo qui passe na makambo. Pour na makambo yo zo sala. Pour na ndenge passe ya baninge koma esengo na yo. Ndenge yo kaboli batu ebelo, kaboli mabote ebelo, kaboli ba via batu ebele. Yo Siméon, pour na yo ba rejeta yo, oye ko détruire Lévi, moi nangani. Tobonde la Nzambe. Mon berger ponine, pasa boye silanga te na koma sije ya litio. Tongo poko na la mukana bonde l'avenir ya bana. Bobola elati libota mokonjo sali wapi. Mwana matwa ke classe. Yo sali complicité comme makanga professeur. Pour moi na batwa beba. Nzambe na pambolo pona maloba o yaya. Maloba esalinga passe na mutema na koki na ngote nzambe. Na tiki liboto bazolanda nga mokili mobimbo bazolanda nga nzambe. Tika malobo ezala vi nzambe. Tokota na kati ya complicité moko te poto détruire bandeko na biso. Tokota na kati ya complicité moko te poto détruire Congo. Tosangana bato mabete po Congo ebeba. Tosangana bato mabete po ba famille na biso ebeba. Tosangana bato mabete po makambo ebeba. Mais toza bato toza malamu. Moi ya février, moi ya mars, spiritualité lango moko yango ya complicité. Yango nzambe na epai na yo. Nalingi ngai nzambe nazala complice na satana te. Nalingi ngai nzambe nazala complicité na mutu te. Pona détruire vie ya mutu, pona bebi sa vie ya mutu non. Mais nalingi ngai nzambe nasangisa bato basangana te. Yondo za nzambe na bomoi na ngai. Natiki biso epai na yo. Nakabi biso epai no po za nzambe. Na kombo na Yesu Masia. Ndeko nanga nalingi siko telema. Obando beta maboko. Oteleme la produit nyonso ya satana. Maele nyonso ya satana. Na mois de mars, oui, ya po yo, aya kotso makanisa mabe, po détruire ba vie abatu, obebisa ba vie abatu, na kombo na Yesu Masia to bondeli, beta maboko, bando sambela bimisa mungongo, au nom puissant de Jésus-Christ, na yenza menangai, kotele mela misa nyonso satana, oya koko ya nango, enfin ke ngai nzambe, na bebisa vie abatu, oya ko ya nango, enfin ke batu bazala, na maele mabe, pona ko bebisa baninga, pona ko détruire ba classe baninga, ko détruire bilamba baninga, ko détruire nzambe ya batu baza na makanisa mabe basanga na po ba détruire mboka na biso na ye pai na yo nzambe ko telemela maele nyonso satana ya mois ya mars na telemeli yango mois ya mars na telemeli molimo na nyonso spiritualité na nyonso ya ko bebisa via ba na nzambe iso abalam na balak esala mate na kati
article na biso naye kotelemela yango naye kotelemela yango naye kobuka mayele nyonso ya satana ya moya Marx o ayaka koluka batu bazala na kimia te batu bazala na désordre batu bazala esika moko te ekweisama au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Topamboli yo po landi biso tana biso nde mutesali biso boye mais continuez ko benga na 09 98 74 29 07 085 045 20 52 pona lelo tosuki awa. Ciao, Tamba Pambola bino. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.